Mbote na banyoso bazuli bakuya kolanda kanbe news ya moko na lelo nazali na esengo ya ko informer bino pe koyeba bozali ebele na bandaku na ba bureau na bino bisika nyonso tu bozwami pona kolanda kanbe news ya moko na lelo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki bongo mokolo ya lundi 30 janvier 2023 et échange de vœux na ba diplomate au bazali accrédité awa na République démocratique du Congo. Au cours ya message na ye, chef de l'État a taclé Macky Sall au azali président ya Union africaine. Néanmoins, la République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique. Changement qui, du reste, n'apporte aucune solution ni à la problématique de la gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azalaki bongo na séance ya échange de vœux na ba diplomate nyonso tu bazali accrédité awa na République démocratique du Congo, ba sololaki kaka na tina ya Nouvelle-Zélande ndenge ezalaka esengaki mwa ba échange ezala comme à la coutume ndenge ezalaka kaka. Kasi na discours ya chef de l'État tango babane ko solola chef de l'État abeta ki sete koloba ete président Macky Sall banda azali na tête ya Union africaine Afrique ezotambola ata malonga moko te ba désordre kaka ezali ko continuer solution ata moko to proposition président Macky Sall azali ko sala yango te azali ko pesa ta ba piste de solution te Afrique ezokende mabe makasi yoka chef de l'État. Néanmoins, la République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique, changements qui, du reste, n'apportent aucune solution ni à la problématique de la gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population. Dans le même sens, le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre les foyers de tension en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits, ou, dans le pire des cas, se font aphones, sinon indifférentes, là où ils demeurent d'œuvrer rapidement pour faire avancer le développement du continent. Nous, Africains, réduisons nos chances de progrès et d'intégration si nous ne nous libérons pas de telles pesanteurs qui nous privent des capacités d'émancipation collective et nous maintiennent dans la dépendance extérieure. Ezali nango polémique te po yepe atakaka Félix Antoine Tshisekedi yango pe Félix azongiseli yango kasi ezali ba analyse Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala po solution ti lelo ezali pe komona na te na ba pays oyo banda ezala na ba désordre ti lelo ba solution misusu ezali komona na te banda Union africaine abanda koyebisa Rwanda etika ko soutenir rebelle oyo M23 na tina ko tia ba désordre awa na République démocratique du Congo kino lelo oyo solution ezwamaka te kutu M23 azali ko continuer kaka ko take Est République démocratique du Congo. Na yango président Félix asalaki analyse oyo devant ba diplomate. Et les cas qui avec impact na idéologie na suka na yango moi prise de photos kaka ndenge ezalaka photo de famille ezwamaki. Oui! Kaka na ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouverneur ya Okatanga Jacques Kabula a lancé qui vente officielle ya masangu oyo ebimi na mabele ya mboka ezala ngona moins cher kuna na Okatanga population surtout bazali ya kosepela. Nous allons déjà commencer dès ce lundi à mettre notre farine sur le marché local et le prix d'un sac de 25 kg va revenir à 20 000 francs. Nani alobi ke na République démocratique du Congo, peuple congolais akoki kolia biloko oyo ebimi na mabele na yete. Na Okatanga balona ki ba masangu na bango eboti pe mbuma tala ndenge ebimisi basaki ebele oyo wapi ya masangu. Na nzela ya gouverneur Jacques Kabula balansa ki bongo vente officielle ya masangu oyo na primo kwa mke po na population nyonso tu
se retrouver. Tunauza bunga na 20,000 francs commune ya Rwashi. Tunaita bandugu yetu bali beko msite bakuye bunga buku wako. Leo hii banafanya lancement tume kesho na kesho kutwa bunga buku tele 20,000 francs. Tubapache mbele wale ba commerçant bana tuchokesha bantu tesa mbaya. Papa Kabula Kato, mimi nashukuru kwa kupata bunga bwa 20,000 francs. Niko na ba mayatima, niko na batoto ba kuachana, mimi nilishinda kuza mbekechi ya 4,000, leo mnapata bunga bwa 20,000. Mungu akubariki na Mungu akuongozee na ile yote itatoka ikuwe ndani ya sheba zazi yako. Amen. Na 20,000 francs ya pamba ozwi saki na yo ya masangu oyo ezali na compte ya ko accompagner chef de l'État na vision na ye oyo ezali population esengeli na kimia alala na kimia avanda na kimia yango gouverneur Jacques Kabula azwaki likanisi ya kosala bilanga oyo tala masangu ndenge ezali kolesa population na kumoko ya muke ezali kitoko makasi pona population ya Okatanga ba vivre kitoko balia kitoko yango gouverneur alansaki yango. Oui. Lieutenant Christian Chiwewe akomaki na Lubumbashi pona contrôle ya travail tope ya commandement ndenge kaka bandaki yango a visité bongo 22e bataillon to 22e région ya ba FRDC kuna na Lubumbashi. Musique en état-major général. Lieutenant général Christian Chiwewe Songeza azali ko conseiller kaka na mission na ye ya contrôle pe ya ko commander ba unité nyonso tu ya FARDC po yende azali mokonzi na yango. Mokolo ya lundi 30 janvier 2023 akomaki bongo na Kipushi kuna na Okatanga pona ko inspecter campagne ya reconnaissance motorisée oyo ezali ya SADC. Sengeli to ebayete commandement na ye ezali bongo na 243 militaires oyo ya FARDC oyo bazali kozela ba déployer bango pona mission oyo. Beltesco azali ko continuer ko servir population en République démocratique du Congo avec impact na idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltesco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouve te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltesco eza na zone monene kosomba ba stock nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltesco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur bosoma ba kaye kitoko oyo ezali ba kaye ya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo tolingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltesco et stylo ko bossana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te
Tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Population ya Kinshasa va réagir pour l'arrivée ya Pape François awa na République démocratique du Congo. Bazali na esengo makasi ya koyambaye. Kasi batu mususu balobi ke ezali politique nde président de la République abengisi ye pour na kala na tina ba campagne. Potengu ba chrétien ba komona bongo ba pesa ba voix. Kasi population alobi boye. Koya ya Pape awa na République démocratique du Congo batu ebele baz lobby o ezali politique o ezali nde chef de l'état abengi pour na kosala kaka campagne na ye. Na yango caméra ya KNB esolola kina population pour na koyeba arrivé ya Pape François awa na République démocratique du Congo ezali pona nini. Je pense ebele ya ba engagé yango pour honorer parce que dis-moi 1,5 million de personnes ba rotiango na stade de Zouara 880 000 personnes. Alors, ça a un problème sécuritaire. On ne peut pas exposer la population de n'importe quelle manière. 1,5 million de fidèles qui doivent assister à la messe. Donc, il faut beaucoup, il y a un minimum de sécurité. Catholiques, sont comparés à l'organisation des groupes de réveil. Il y a un écart, il y a une marge. Hein? Il y a vraiment une marge. Vous sentez, dites-moi, qui est le responsable des groupes de réveil qui a le niveau d'un chef d'État. Azate. Mais Pape, c'est un chef d'État dans un pays. Quand il va dans un autre pays, il est considéré comme chef de l'État. À supposer que le président des États-Unis arrivait au Congo, il doit être accueilli de la même façon que nous faisons avec le Pape aujourd'hui. Les dépenses pour ériger des tribunes, c'est ça que vous appelez dépenses. Et puis, ce sont des dépenses cumulées. L'État, l'Église catholique cumulée. Et dans makambo etali politiquement ndamo, c'est-à-dire que à côté la paix makambo etali fonctionnement politique ya batu ndenge nini baza kosala ngo na mokili oyo pe na mokili ya kuna. Donc tukolo bateke politique ezali aspect politique ezali pe aspect spirituel pe ezali. Et ya solo tukola to toucher na ba makambo wana to moni antona ba preuve na yango te. Mais tout le monde était misala eza kosalema oyo koyo kongager ba fond ebele pona yango mais ezali mukonzi munene ya église po nini to yamba ete aza pona batu nyonso pona koloba ndenge wana ka asali yango po ba voter yango na je donne malangosha puisque to yebi oyo bomande mais eza pona bolamu na bisa ta asala ki bon mais eza pona bolamu ya peuple congolais mutu nyonso kozwa bolamu kana koya na ye donc ata asala ki pona bongo mais zo profiter na biso nyonso. Ce qui va récupération politicienne et kozala wana penza biso tokotia ngo kate puisque mutu nyonso azali na droit ya koloba pona événement ya mondial mutu na mutako kozwa événement wana incorporer yango na situation mais ezali mondial donc comme ça événement mondial tout le monde a droit de dire quelque chose là-dessus. Selon ba information ndenge ezali boye ya Pape François awa na République démocratique du Congo ezali invitation oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa kiye yango nde esalaki ete Pape François a planifié programme na ye ya koya awa na République démocratique du Congo. Visite na ye oyo ezali na bit ya kopesa message ya kimia awa na République démocratique du Congo. Kinshasa mokolo ya lelo ezali na esengo makasi pona koyamba Pape François tala ba mama ndenge basepeli kuna na Sainte-Anne ba mama bazali ya kobongama KNB kitaki na terrain pona kosala bino elema oyo na caméra ya ingénieur Agape Kachama pe na micro ya Jetu Kibala. Ambiance oyo ezali koleka awa na République démocratique du Congo to mona yango nulle part kaka awa na Kinshasa lokolo l'équipe partout tala ndenge batu nyonso to bazali mobiliser ba mama bazali mobiliser ba papa bazali na esengo pona koyoka Pape François azoya awa na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa batu ebele balobi kutu bayoka kaka na masolo ba série ayaka na époque ya Maréchal Mobutu awa na Zaire kasi bazali na esengo ti bakomi mikolo bazali na grâce lokola Simeon alobaki kokufa te jusqu'à ce que akomona mona nzambe yango ba mama oyo babeteli yango sete bazali na esengo pona ba age bakomi na yango Pape François azwe awa na République démocratique du Congo yoka Kinshasa guo wapi bayebaka moninga malamu na tango ya pasi amen Pape yeyo aye komona biso na tango batu bazokufa na beni babunya tozoyoka kana basango pasi
moninga malamu yeyo aye kotala biso moninga malamu pape na biso aye alongwe musika atiki bikolo ebele aye pa na biso soki ezalaka ke bayebisi biso nzambe nde azoya elingaki ezala neni lolenge tozoyoka eza lokola nzambe aye esengo banda kaka toyoka kiki akoya esengo toza nango mikolo nyonso mokolo na mokolo ata kolia tozolia kaka po to abato menzala eza te soki nolo ezalaka ta boye esengo mikolo nyonso yango na balobaka banzelu baliaka te bamelaka te ya solo toza na elikia wana nzambe asala ngolu bitumba na esila esengo biso bakongole toza nango yango wana bayokela ye liloba na kanisa ya koyela biso eza ya kimia bayokela pape na biso nzambe na ngai bayokela ye bitumba oyo esila Kagame atika biso pardon biso tolingaka bitumba te toyebaka makambo ya bitumba te biso bakongole biso toyebaka esengo toza nango na pape na biso yango na tozoloba nzambe asala ngolu bakotela motema wana ya pape ekotela Kagame ekotela bato nyonso bazoluka bitumba bakonzi nyonso bitumba esila esengo makasi nayebi nde minga se supprimer te nasala nini na kota mazeli na mata likolo nasala nini nakende lola po awa toza o église de réveil o bwena bwe ye aye po na église de réveil te aye po na catholique kate aye po na bana ya Congo oyoki po na Congo po ndenge to souffrir na ba guerre na banzala nde aye kopesa kimia wana mutu nyonso ayamba na esengo amona te ke aza mopaya ya boyi na boyi akakula ye te amona ke mosali ya nzambe aye vraiment option wana ata naza catholique te ata naza église de réveil na yambi yango option wana ekotela pe ngai na fête anniversaire na nga papal c'est-à-dire to pe yango to bi anniversaire papal to na festival papal na palais du peuple lobby na Poutou les lots fêter anniversaire papal tozo continuer tout à l'heure to kiko yamba e moko tozo zela ya za motinda mi ya nzambe parce que nzambe e mo Jésus alobaki na kotonga église ya nga likola Pierre yonde mutakoza na fungo la église mokitano ya Pierre nde yo wana papa mokitano na ye azaro ya amemela biso ba réconciliation makamundenge na ndenge ya malamu donc voilà quoi tout ça ne sengo makasi papa wa Roma donc dadi na biso azoya mokonzi ya église catholique mobimba na monde entier azoya tolembi badadi toyoki badadi ebele donc l'arrivée du pape eza esengo mingi po na ngai elenge soki nakufi na obeta lisolo pa bana ngake na monaki pape ayaki na Congo donc oya na eza kotia kimia esengo pe boyokani na kati ya mboka donc naza esengo mingi ya komona ya ata na musika kaka nde noki papa zo tuka naza esengo makasi na boye ya papa a prière na ye ba bénédiction na ye ndenge azoya ko bénir Congo azoya ko sepelisa biso na ba prière na ye lokola nga donc na bakisi oyo ezotungisa donc prière po na bana bakoko nazoza boye na ya benisa pe chapelet na ngai esengo na naza na ngwa surtout chapelet na nga penza to na komona ye na lakisi ntango azobenisa yango ezwa bénédiction. Ah oui, bato nyonso tu oyo bazali kotia motema likunia o pape bakoki kosala anniversaire papa ya boye te dépense eleki makasi boye baye te question etunami boye na baconfession religieuse nyonso tu représentant na bango azalaka wapi ya catholique yeyo aye Kinshasa eleki partout. Bakomini oyo ezali bloqué tope ezali na sécurité kobanda mokolo oyo papa anyati mabele na awa ya République démocratique du Congo kino mokolo ya kozonga kaini be atangeli bino yango na période oyo tozali na yango awa na République démocratique du Congo lokola Saint-Père oyo azali président ya Rome akoya awa na Kinshasa mokolo ya lelo parmi ba commune tope ba quartier oyo ezali ciblé oyo l'état esengeli akanga tope a sécuriser pona kobatela Saint-Père oyo azali na ba séjour awa na République démocratique du Congo ezali bongo commune ya Barumbu Limete Funa commune ya Kinshasa
Limete Kingabwa pe quartier Citas ezali bongo placé deuxième zone ya sécurité ko banda poko ya lelo na 23h pas d'entrée pas de sortie pour na ba commune pe quartier oyo ezali cité awa yo oyo linga bitambola tambola na butu etali yo soko bimi et sengeli za na autorisation oyo ezali ko autoriser ke ko bima na yo tope kokota na yo na ba quartier tope ba commune oyo ezali cité soko za na autorisation te kendo luka tata mwasi kendo luka noko po kendo la lepa na ye awa okokota te ti mukolo pap akokende Kinshasa eleki partout. Mabote ebele awa na Kinshasa tope na République démocratique du Congo ezali kokabwana po ba papa bakomi kolinga bana makasi koleka ba mama na bango ba mama bazali komona isusu ba place na bango te na mabala na bango epesi pasi pe mawa créer ba divorce ebele yango caméra ya kainibe ekitaki esolana population toeba ezalaka nini bolingo kaka ya papa na mwana tope ezali eloko mususu na kati. Ingénieur Agapé na jetu kibala bazalaki na terrain pour na kosela bino élément oyo. Tambola na Kinshasa omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandie likambu oyo etali comportement ba papa oyo balingaka te ba mama ba éduquer bana na bango surtout kutu na mabala okomona papa azo bercer mwana kasi alingi te mama a éduquer mwana soki mwana sali mabe mama alingi éduquer mwana swati mama albeti mwana mbata okomona papa asiliki il faut abeta kaka mama deva ya mwana wana yango totunaki population soki comportement wana ezali malamu to mabe mama alingi aedike mwana na ye kasi papa azoboya akobeta mama deva ya mwana wana boka population balobi boye vraiment comportement eza malamu te eza mabe makasi pona fitiri ya mwana lobi azo memisa mwana na vie moko oyo ezala lobi azala bien te ni éducation moko don ya mabe po lobi mwana nde aza yende muta pesaka valeur ya baboti mais tangu mama azo sala ke no mwana azala na nzela malamu papa aligite abana kobeta mama c'est-à-dire papa wana aza papa mabe alingi komima mwana na nzela mabe po lobi mwana vie na yebe mama aza mutu oyo avanda pembeni ya mwana papa azwaka temps mingi te akovanda na mwana mama aza pembeni ya mwana yende mutalamela mwana na derrière na ye ya muke azo corriger mais soki papa azo sala ke no aberse mwana na ye c'est-à-dire aza na bolingo mwana wana te conseil moko na opesa bango ezake balemba te na oyo bango bazo sala soki amoni papa azo beta ye a continuer toujours pour éduquer mwana na sens na ye toujours normal bongo donc alemba te ke non po papa azo beta ye azo éduquer mwana a continuer toujours bongo lobi ya mwana ekozala bien na nzela ya mama papa azoboya mama beta mwana kobeta ekoza na ba forme ebele kobeta na moment mama beti mwana tango asali mabe eza na cadre éducation eza pona kosala mwana pasi te mais kobeta o papa koboyela fe toluka toyeba nano eza na sujet nini éducation eza eloko mosusu kotorture mpe eza eloko mosusu na sens ya torture wana tokwapuye papa boya mais na cadre éducation soki parent kobeta mwana to kolo moko quelconque akobeta mwana eza mabe te papa po ye ablame mama ya koloba kobeti mwana nanga po ani fe ayeba contexte ya likambo soki ezaki abetaki ye mpo na sujet moko boye oyo ezali ya kosala mabe mama aza na tort te mais soki eza mama beti mwana à l'occasion de eloko te mpo na kotorturer là tout à fait papa aza na raison komo kobeta mwana na yo moko lokola mbanda na sens wana papa aza na tort te mais na moment ezaki mama aza kojouer rôle na ye mpe en tant que parent abeti mwana to blame mwana yo papa oyo kobeta mama na miso ya mwana wana aza parent te kozosunga mwana wana na kati ya mabe lobi yo ozala te mwana wana oza danger permanent mpona bato nyonso le fait que maman na papa baoseturaye mpona baaction ya papa vis-à-vis na nga yo ozorespecte mwana olienga alors mpona parent mosusu to na ndenge ya logique mama wana omona loko ozosakanela ye akozwa mpe badécision kokende kobeta mpe mwana ya mabe nga mwana na victime eloko wana kobeta ti ntango mesenga kobeta na mesani mpasi
esili mpe mwana nomesana kaka kosalaka mabe mpo ayebi ke bando koteleka na sili non kopini mama eza entre temps boza quelque part bino baye te eloko osalaki mpa mwana boye eza bien mpo te ya mwa mais à la prochaine soki osala mais kosala mais ya boye te faut adivorce mwasi aba football te mwasi ya football te elenge nyonso pour non ntango mabe ezali ezala mpo kozala koninga wana eza baza premier conseiller na biso na palais premier conseiller mpena na palais okosala mabe boye madame mayi mpena eloko osali mpena na sepeli te ata miti oboya te atake kimobali mais okepesa mambo ya te oyo madame mpena obaya so eza nga moko nano mama so asali mabe devant mwana ezaka kobende peme koteya mwana yeba te ki papa asali na mama ya quelque part eza te ki mama asali na bien présence ya mwana wana ogeleka mama wana ogeleka mama mpesa mwana azali te wana tomokourage mwana asalaka mabe tu tokoloba kaka boye na bapapa soki mama alingi aedike mwana tika mama aedike mwana kasi makambo ya kobeta mama deva ya mwana ezali mabe makasi pe ba mama boyeba ete koedike mwana eza kaka mpona kobeta te soki olingi oedike mwana na yo meka kovandisa ye olobela ye kasi kobeta ezali malamu te pe bino bana bolanda oyo baparent na bino bazolakisa bino botika kempoli ezali mabe kitoko te Kinshasa eleki partout oui. Kaka na koya ya Pape François TikTok ya lelo conseil yango yo Paul Tosua asali bino koya ya Pape ba chauffeur à DC7 bokumba bien tala santé ya Pape koya ya Pape embouteillage toboyi koya ya Pape les détourneurs IGF a ebisumino pardon koya ya Pape boyi baté koya ya Pape papa na mama boyoka na bien na palais ata mama osedaka na difficulté mais koya ya Pape mama cédé koya ya Pape to boyi songi koya ya Pape papa yeka pona bato union sacrée te ayi pona biso nyonso koya ya Pape papa yesi sabitumba est bozalaki ebele ya kolanda kain news ya moko na lelo nga nazalaki na plaisir ya ko présenter bino to pe kokutana bino na bandako pona ko pesa bino ba information ya mboka ndenge nini ezali kotambola ngai na bino tokutani bongo mokolo ezali koya Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no